fallait zaki simbi azali motoyo a recommandaka ba esprit ya mai. OK. Neza boy même si ba ndeko belé ba combattre fallait ba kokaete parce que pouvoir ne ya mai azali na yango ekoti ko sila lelotie ndenge mai ekule ndenge pe pouvoir ne ezali. Alors bilima o ya belé ce sont des esprits au bazana kati ya mai. Beaucoup de gens ba interprétant non bela ba sirène non na kati ya mai to na ba esprit ba sirène kakate. Alors, succès n'est vendu dans maille pour nous faire comprendre très bien. Succès fallait vendre dans maille. Je dis franchement la vérité. T'as l'ambo qu'on a bangon n'engezali avant comme qu'on ezali maille il faut qu'à ça. Maille or quand c'est maille ils ont un pouvoir. Alors na bande qu'on se bana succès on a besoin de recevoir succès na pouvoir ya maille au comme le fali pour bengai. T'as la adversaire nous se fali ba kokakete parce que azali muto aza connecté ensemble na bisimbi ya maille. Alors bisimbi ya mai wana basalaka exorcisme ya makasi pe bazana ngoya makasi. Que David Mumbele na pia ke moi biloko même ki osala. Yo mto pesa David Mumbele lo. Bon te ke émission sala ka sa nzambala makolongolo c'est moi. Mais tango asala bongo na salisa ye. Na sungaye na salisa ye vraiment bande ko BDP audience na salisi. Comme télévision radio te na pekisi te ke yo oya ko salisa musala. Mais éclaircir tala bien que symptôme na ye azo exaucer ba ancêtre ya France. Ah, ça aura toujours émission ma colongo. Si ni symbole moko ya ancêtre, je les préfère aussi. Pouvoir moi en réserve à courte joie. Kalami ta aussi la naïe. Bande konyon so ba pasteur. Tant que non te toke ko baptiser moto. Sachez les mecs qui ba baptiser moto esprit saint. Contact au basalaka eza ba contact ya ba esprit ya mai. Non moto nyonso azala baptisé au mona ki akoma na esprit ya mai na kati ya nzoto na ye. De génie au bazana kati ya mai osta moto ba baptisé ye. La plupart ba nyonso ba baptisé na ba komi ndumba. Oh, au mona ba komi muibi. Au mona ba moto ba baptisé a osala soloka ya makasi parce que contact ya esprit basaleli ya baptisation ya mai. Et tenir na lien en lien ancestral naïe ton lien au yabakoko naïe moyen tenir réalité. OK. Baptisation bazwa keza baptisation ya ko se connecter na bango na ba esprit ya mai. Yango était pas na biso na kinkulu baptisation za la radio kaka na ntsugudu la kimpeve. Fuma bando ki sala ka ngomingi to pesa ka baptisation to pesa ka ntsugudu la kimpeve signifie to go purifier yo kolongo la botuto nyoso na kati nzoto na yo. Concert ya faire ils allaient vraiment na Makambote. Conseil à faire les Makambote. Maître de là. Non, vous pensez que vendre billet peut ba robe monter comme nangote. Amba ba chembongo parce que ba mécène bazali a pe ason ba billet na ebele monter la bossa le tondité. Bon conseil à wata pourquoi ba to bazala kité. Mais ba billet te kamaki. OK. Ndeko na France, ndeko na Canada. Bolingo tungi sakaye, ba na ya kimaye plusieurs années. Oh, esa séance na pesa bino bande ko nanga. Ba visa zo compliqué bango. Tilelo. Stade des martyrs. Et ça rabajar ya esprit din obo utilisable. Ba esprit de la popularité, ba o ba sala ka plein. Ba esprit de la popularité. Bolela ngo batu. Non, batuté. Moni na rituel moko to sala. Eza rituel moko to sala veille na ba ancêtre. Ya kosomba 5 ngombe, to kunda 5 ngombe. Ba ngombe o to kunda le 5 là, ba ngusu nyonso yo ba bota na ba ngombe. Ya mona plein stade de salama. Batum so bazana eza batum physique te bazala ki batum ko ya milima ebele bayaka ba esprit bele o bayana kati ya stade de martyr wana dans 48 heures yeba été moi sur ya boya yo aye ko lando ye moko parce que bolonga bino ba ko couler lo lenge mai zo couler signifie que sécuriser ba esprit terrestre ba esprit mo pepe pe ba esprit ya mai nyonso ba ko saila yo e ko zala tenir. Naloba était concert wana na pesi na singa na bakoko na ye bakoko ne basalisa ye basunga ye concert ça la plaît mais na mona que les musiciens là azo reconnaître quand société na été ça que donc était to sokola maboko to kosunga ye les sociétés on mona lolinge concert olekela boko zongela ngai parce que télévision radio télévision ngonga to koloba mingi te lelo mais to vendela ki mingi côté à pouvoir et mai to kozoma koki ya ko faire comprendre bato été concernant pourquoi go simbate boyelanga dès que concert betama bengangai zongelanga na ko faire expliquer bino nini ça pour que simbate c'est ça. Merci beaucoup maître Ferrigol t'a contacté nakati ya Stade des Martyrs. Ça c'est du buzz ou c'est la réalité? Mais bah vrai na YouTube télévision radio télévision radio j'ai pris le temps
ya kosala misala na plus ya musicien. Ya pays na biso pe ya monde entier. Merci. Pe na continuer toujours kosunga ba musicien. Na kolemba te kosunga parce que eza musala na ngai. Mais na kosenga ka non totika qui parti pris musicalement. La nature avec ses vertus, et voilà, nous sommes ici à Matadi avec toujours Maître Adélard. Toujours ça, la Ozaliba découverte, Mahamobele, ce qui est actualité. Comme vous le constatez, tout ça, Nakati nature, tout ça vraiment Nakati nature, Matadi qui veut dire Mabanga. Tout ça vraiment licolé à Mabanga. Comment est-ce que la ville de Matadi a fonctionné? Et ville de Matadi, il y a des gens au bateau surveillent en haut. Tout ça vraiment Maître Adélard. Maître Adélard, bonne santé. Oui, Matondo Mingi, santé Zali Malamu. Merci Nabakoko, le linga pe sibiso boania. Pe makoki li souci ya koya liboso ya mai, pe liboso ya bilima nyonso bazali na biso ensemble parce que le lingo zali bongo oza ensemble na ba esprit oyo ya bakoko na biso, ba esprit oyo bazali entouré na biso, bazali ba esprit ya malamu, bazali ba esprit mabete. Donc malobe zali ayo na kozoma koki ya ko faire expliquer bandeko pe ya ko faire reconnaître bandeko. Nini tokolobela pe nini oyo kobakisa bango bwanya na kati ya bandako na bango pe ba famille nyonso ba reconnaître pouvoir nini za na kati ya mai pe pouvoir nini o bakoko ba serva na kati ya mai pe nini mai evraka na kati ya être humain spirituellement, c'est ça. Merci beaucoup Maître Adélard. Le Jean Oyo bazui libaku ya kotelo pour la première fois. Expliquez-nous qui est Maître Adélard, ba comprendre yo pona émission na biso tout ça kosala. Matondo lisusu Maître Adélard azali moko ya ba ntumu ya longo ozali na misu ya molimo ya bakoko nazo makoki ya kozwa richesse pe pouvoir ya ba ancêtre na biso na kati ya mboka ya Sibiti parce que na bi ete ba Brazzaville ebele ba olanda ngai ba ndeko ebele pe aussi ba Kongomani ba bi mboka ya Sibiti ezali mboka ya ne Sibiti ya ngonde ete esika oyo nazo makoki ya kozwa pouvoir epa ya bakoko na biso. Nazali mwana ya mai yango ete tokolobela pouvoir ya mai donc nazwa pouvoir ya bisimbi bya maza bisimbi bya maza wana nde bango nde bato bapesa ngai pouvoir signifie que ba génie ya mai bango nde bapesa ngai pouvoir o ngai na salelaka na mokolo lelo pe yango ete bandeko bazwilaka solution Matondo. Merci beaucoup Maître Adélard puisque vous parlez de l'eau mai toyebi l'eau a des forces, la nature a des forces, le vent eza ba force ba divinité ba esprit ba vandara oyo na ki Kongo ba bengi ba bisimbi. Maître Adélard, question nangai plus na ligne naïba. Mais alors on a esprit. Mais vous constaterez ba église pour na ko bâtissa bato ba utilisera oezali par immersion de balobara ba dindisio na mai ba bimisio et oezali kumu ya ba kumu Yesu Masia Jésus Christ yepe lisusu adinaki na kati ya mai. Et aujourd'hui toi aussi Maître Adélard, tu nous parlais aux alaki baptisé par rapport à l'esprit à mai. Non, ce n'est pas baptisé. Combien ka ezaki ba fongolo mission molimo na ba esprit ya mai. Na kala miracle liboso na sala na monka nga bato matoi obetinga imbata na kanyo matoi nazali pasa. Alors bandeko nyonso ya ba pasteur tant ba no te toke ko baptiser moto sachez me ke ba baltaka moto esprit saint contact o basalaka eza ba contact ya ba esprit ya mai. Non moto nyonso azala baptiser o mona ki akoma na esprit ya mai na kati ya nzoto na ye. De génie o bazana kati ya mai o sta moto ba baptiser ye la plupart ba nyonso ba baptiser na ba komi ndumba. Oh, au monde ba komi muibi. Au monde ba mutu ba baptisé a osala soloka ya makasi parce que contact ya esprit ba saleli ya baptisation ya mai et tenir na lien en lien ancestral na ye to lien o ya bakoko na ye moyen tenir réalité. OK. Baptisation bazwa keza baptisation ya ko se connecter na bango na ba esprit ya mai. Yango ete pa na biso na kinkulu baptisation za la kati kaka na ntsugudu ya kimpeve. Fuma bando ki sala ka ngomingi to pesa ka baptisation to pesa ka ntsugudu ya kimpeve signifie to go purifier yo kolongo la botuto nyoso na kati ya nzoto na yo. Allez chez vous les chrétiens, bolobaka ete baptisation ezaki bake ko zindiso na mai pona ete botutone donga kati na yo nyonso tandis que na kati ya mai tona ba esprit auto bingi ete bisimbi bya maza bisimbi bya maza bazali ete ba génie ya mai. Nous avons des sirènes o bazana kati ya mai tona ba esprit oyo bazaki ba evraka pona ko sala contact na bango baba na ko sali so même na côté ya pouvoir successeur même na côté ya pouvoir que ya visibilité to sala ngona grâce ya pouvoir ya mai parce que bino ba chrétien ba ete tena zaki baptisation nena
bon comme saint. Non, pour être saint, ce n'est pas d'une que de revenir dans Katia Maï aux abadisations ya Maï au comme saint. Ça c'est le mec que contact ya Maï ya ba pasteur na bino basala rabino yeba ki été ayo se connecter na ba esprit ya Maï ne épée ça au pouvoir. Ce que tant qu'on peut au pouvoir, c'est pas néolonien qu'on sait l'esprit ou anaté. Au moins la plupart bateaux baptisés dans Katia Maï, na Maï ils ont coulé comme na fleuve. Yeba été bandoto nyo son l'autre ba mémé na Maï, ke boye. Azini na Maï moko bo, mona ba esprit moko bazola ndaye parce que contact yo basale lié, ça contact ya ba esprit ya Maï. Maï si tant on ça contact na bango, faut exaucer d'abord ba bisimbi ya Maï. Wana ndesima muto ba sala baptême pona exorcismité ya ba koko et recevoir, c'est ça. Parce que na Katia sia mokilo yo, on a ba éléments de la nature. Na Katia éléments de la nature, 4 éléments de la nature o simbi nzoto na biso pe molimo na biso. Ezali Maï, moto, mabele pe mopepe. Siko tous les 4 éléments de la nature pour cause ma koke utiliser kango, il faut ba peso conductivité au domaine été conduite spirituelle. Nesima eto ozama koki ya recommanda ka mon pépé ozama koki ya recommander Maï parce que ndenge zabo na recommander ngo pe na contourner ngo zongi esike outil mais Maï zongi tabo oui parce que pouvoir ezali parce que pouvoir ezali mais yosko ezokita au contourner ngo zongi ko oui parce que pouvoir ezali bon ti miracle Moïse asalaka ezaki pouvoir dans naturel te ya Bible te Moïse pouvoir ça oui c'est qui miracle moi ya Bible parce que s'il vous plaît ce qui est pouvoir rana et où tu as la Bible tant que ça biblique à l'époque na bango c'est que tous les prophètes faut baba ngo 4 babeti kawa biso to pas sur kawa pouvoir na zaki na ngo zaki pouvoir ya kawa bino ngo kani mutu na mutu azara na ba capacité non tant quand vous disiez que nguya ezali na kati ya Biblia parce que c'est vous les chrétiens qui disent ça. C'est que Ngouya wana, il faut pas passer dans son étude biblique, il faut pas comme Ngouya a causé un miracle Moïse à ça là. Vous comprenez? Ce bon ça c'est que la Bible est un pouvoir. C'est que le christianisme est un pouvoir. Mais au hasard bosenga été à découvrir le pouvoir dans Katia Maï. Soit sur ma coquille parce que dans Katia Maï d'abord, na muto zali bloqué. Toi ma coquille a débloqué na grâce kaka ya Maï. OK. Na Katia Maï kaka ya pamba. Muto ke abala katena pour ça que makamune efungama grâce à Maïka dosa les richesses pouvoir wana à recevoir un peu na katia moina ye makamune efungami. J'ai une rituel que je vais faire ça gratuit pour vous tous. Ndeko na France, ndeko na Canada, bolingo tungi sakaye, mobai na ya ki maye plusieurs années. Oh eza séance na pesa bino bande ko na ngai. Aujourd'hui, 1 litre de miamai au Kaboso na ba cantine parce que cantine c'est une supermarché. Aujourd'hui, comment mobile na yo au commis en na papier, n'importe quel stylo. Au lobby nyonso mobile no a mon silo ou moi c'est mon silo yo. Aujourd'hui, bidon na mai on aujourd'hui papier no tumbi yango. Au commis ma commis na comment mobile no to na comment moi na yo. Parce que ça parallèle. Aujourd'hui on côté on a kati ya mai. Au tumbi papier ma komami. Na ba très bien que au sombi papier duplicateur ya mobimba. Aujourd'hui 1 litre de maï au banane ba fongola te yoka très bien na so pouvoir maï ba to ba benga yo ke mettre de la rituel appel sibiso et ça sibiso au comique moi sina ngai o ko mazoba na ngolo na ngana sima ona na lokola mbwa ninga landaka mukolo na ye ninga zaboye bana ko landa ngai na sengi na bakoko bosunga ngai nengo zabongo zuka papier wana otumbi yango ochango na kati ya mai oyo sombi excusez maître otumbi ozuba poussière ya poussière ya papier ne oche na kati ya 1 litre mai no okangi yango kenne ko kunda yango ezala ke boza na sable ezala ke boza na glace so kundi yango dans 48 heures yeba ete mwasi ya boya yo aye ko lando ye moko parce que bolonga bino boko couler lo lenge mai zo couler signifie que sécuriser ba esprit terrestre ba esprit à mon pépé pe ba esprit à mai nyonso ba ko saila yo e ko za tenir ya mona ka ete ba kimaka nganga o za na pouvoir ya mai te parce que e ko lando bisika nyonso oyo zali ntango ko sesa musala bisika oyo ete yeba yango ete na o za ko tungisa yo vo wizili kwa mono si ya kulusadisa et si ya kulva nanke molongo alors pouvoir ça na kati ya mai premièrement d'abord na bato bazali bloqué qu'est-ce que j'ai fait pour de l'eau na sala ka purification en longo. Purification et long signifie que mon toit est bloqué. On va faire la rituel pour le déblocage.
Tant te débloquer, on vient pour la purification. Quand on vient dans la purification, tu as pouvoir il y a une ouverture de chance. Parce que mon temps est bloqué. On a grâce à la chance. On a la chaîne, on a la maté, on a Moussala, Moussala Ozwaki, Balama Babengani, Moussala Koufi. Mais blocage aux anango wana pour qu'on se débloquer to te débloquer après te purifier après ça jusqu'au ouverture des chances mais nous sommes sur la magana mai parce que ne to za bo pe mo do pe ma yanga ba pe na poto yanga pe ka ba pe ma partout dans le monde entier alors là comprendre fait comprendre ba to été na grâce à mai il y a des richesses au recevoir ngo pe comme ngo sunga yo matondo. Merci beaucoup. Au début de notre émission vous avez énuméré quelque chose oyo et arrêtez qui faut attention vous avez parlé dans l'eau. Il y a deux esprits, bah, sirènes, bah, 6, c'est ça non? Oui, oui. 6 wana. Non, ils sont nombreux. Il y a plusieurs esprits. Mais Oyo Bazar remarquable, Oyo utilisable, il y a 6 esprits. Non, esprit va combo n'était. Son appel sur tanga bango bako benda oti. Mais ça esprit comment yo bela esprit va na kata mai, o bela yé. Ba bela n'importe quel esprit. C'est ça que vous voyez que beaucoup de chansons que vous chantez, vous avez exaucé esprit. Aux benda pouvoir, il y a esprit. On a besoin de ça la succès. Mais esprit ne wana ba belelande yenem de ça la ponce mona ebeta. Surtout à l'époque il y a babil, babela ba esprit belé. Il y a solo. Mais je vous dis franchement la vérité. D'être esprit. Non non, expliquez parce que les gens qui nous suivent. Kenne na ba crigno sabil. Kenne ba crigno sabil. Babela ba esprit belé. Aboka ba cri belé. So kenne ba esprit na otanga comme on était parce que toi pembeni ya mai, toi pembeni ya mai na soboya pourquoi na ebi pour comme ça to bimina mokili. To za makoke otangilo ba esprit wana toi pembeni ya mai. Na pesa yotanga au mona miracle ko sala awa. Benga pesa non ameka non. Komeka te parce que la boy otika la awa na province. On tika la te. Les esprits oyo ko bela oyo réagir mbala moko, ako réagir mbala moko. C'est ça. Besprit Bamissie Babelilaka. La chanson d'une grande star de notre pays, Fally Ipupa, 207. Nazo belela ba esprit ya mai, bilima ya mai boyo kangai. Naza mutu ya naza mongote pona yeba maloba oya lobaki. Maître Adela, qu'est-ce que cela signifie? Une chanson comme ça, oh bazo yemba, azolo nazo belela milima ya mai boyo kangai. C'est une des recommandations à l'esprit à Maya Belaki. Parce que famille fallait d'abord Azaki Simbi. Fallait Azaki Simbi? Oui, Aza Timba. Ok, donc ma passe à tout bazar Simbi. Bazar na pouvoir. Kisimbi za ma passe. Ok. Fallait Azaki Simbi, Azali Motoyo, à recommander à l'esprit à Maya. Ok. Nezabo même si ba ndeko belé ba combattre fallait ba kokaete parce que pouvoir na ya Maya Azali nango. Et continue aussi la lotier. N'engé maïe coulé n'engé peut pouvoir n'ezali. Et alors bilima oya bela ce sont des esprits au bazana katia mais beaucoup de gens ba interprétant non bela ba sirène non na katia mai tona ba esprit ba sirène kakate. Alors succès ne vandi na mai pour faire comprendre très bien. Succès fallait vandi na mai. Succès fallait vandi na mai. Je vous dis franchement la vérité tala mboka na bango n'engé ezali avant comme akuna ezali mai fa katisa. Mai o katia mai o ezana pouvoir. Alors, on a succès, on a besoin de recevoir succès. On a pouvoir et maille au comme la Fally pour bengingai. Tala ba adversaire nous sur Fally ba kokakete parce que azali muto aza connecté ensemble na bisimbi ya mai. Alors bisimbi ya mai wana ba sala ka exorcisme ya makasi pe bazana ngoya makasi. C'est ça. Maître, au lobby batunio sous bazar besoin ba comme le roi Fally pour ba contacter. Oui, na kolakisa bango pouvoir oyo Fally azana yango. Et Bello ne soit combattre à Fally, c'est pas tenir à gagner. Bah contenir était parce que bisimbi baza ba élément moko oyo baza na kati ya 4 éléments de la nature ba o baza na puissance ya makasi. Soki pona ko battre Fally faut olemba ko mela mai. Olemba ko mela mai, olemba ko utiliser mai. Mais sachez les méga soko sokola mai o utaka na fleuve, yeba ko sokola Fally Ipupa. Parce que y a un pouvoir dans mai pas ça qui simbi. Dans un mois na moko o uta na kata mai. Si vous voyez très bien ba couronne ya comme roi ya mboka na bango. OK. Aza roi ya mboka na bango couronnement il est la télévision, ba ne connaît ce batala. Tous les actes o ya ça la si vous voyez très bien
ils ont un acte spirituel. Et en plus, ils ont moi ok, asenga kanzela na bakoko na ye, pe na ancêtre na ye, à reconnaître l'ancestralité na ye. Mais nous avons des gens qui ok, as musicien pouvoir et succès zoye la été, aki aussi ma bouddhisme, aki na talisman, ba musicien belé na Congo maka aki na bouddhisme, aki na nkankar. Non, j'ai pas cité le nom. C'est ça bon tout lobinga moi aussi j'ai pas cité le nom, na évité ceux qui na tangi komba muto, aki na nkankar. Qui na talisman, qui na Ghana dangereux. Vous allez voir que pouvoir Ghana dangereux qui nous voit. Il y a pouvoir mourir à court de joie. Mais fallait azoma koke reconnaître ba ancêtre na ye. Azonga vraiment na mboka. Pona makamuna na bino esimba, bozonga na mboka. Bozonga l'ancestralité na bino. Vous allez voir que même ba main noire ba zoya vous allez sauter. Mais je vous dis franchement la vérité. Même main noire bazozoa parce que un orchestre moko peso voyager sur akala mingité. Ba visa ils ont compliqué bango. Tilelo. Nebi Tilelo ba ebele bazu ba visa té. Des orchestres ils ont bêta na même date. Pourquoi vous faites toujours citer ba combat bateau? Bateau ba yebi très bien et ba orchestre ils allaient voyager. Oui, tozo peso ils allaient éclaircissement. Il y a des orchestres ils ont bêta. Ils allaient chiffre 9. Il y a Roby de Mundibou, Jet Set, il y a Ferregola. 2 délégations déjà, il y a Ferregola Bakendaki. Il reste qu'une seule délégation. La troisième délégation pour Bakende. Roby de Mundibou jusqu'à présent, aucune information pour le départ de son orchestre. Donc on dira, il y a une main noire. Main noire peut même côté faire parce que le concert il y a fait ils allaient vraiment à Makambote. Concert il y a fait ils allaient à Makambote. Maître de là. Je dis François. Non, vous pensez que vente billet peut ba robe monter comme nangote. Amba ba chembongo parce que ba mécène bazali a pe ason ba billet na ebele, monter la bossa le tondité. Bon concert wata pourquoi ba to bazala quitter. Mais ba billet te kamaki. OK. Faut comprendre que ba billet mususu ba recommandation spirituelle pesa da rapé, ba esprit ba sali ba cha ba billet spirituellement. OK. Parce que mondele a la psychologie spirituelle, nous ça la kawana eza spiritualité. Alors, toi na capacité et na pouvoir et ba esprit, ba somi ba billet ba billet sili. Ba place spéciale, mais on na concert, ba to bazate na concert. OK. Faut pas comprendre que loko na geza ba na ba ramoko parmi ba ya makamamo limo pe miracle. Oyo ba esprit ba sala ka sili ba l'action que Mouto a bien été kami mais batu bazate c'est que était kami soit message moko yaki ou soit à contacter un grand homme spirituel ba bien nyon se somba mis spirituellement. C'est ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous motive de dire que concert y a fait et qu'on en plaire-t-il? Nazo mona na aide spirituel. Ah ça c'est la vérité. Au monde na aide spirituel. On dit rien que la vérité. C'est ça. Stade de Martina Simbango y a fait rigola. Plein en salle c'est moi. Stade de Martina Simbango. Bon, on a une émission avec personnel Jimmy Bokeloua, je ne sais pas ce qu'il y a. Jimmy Bokeloua, personnel, Naloba était concert, on a payé si na single na bakoko na ye, bakoko ne basali ça ye basunga ye concert ça la plaît. Mais na mona que les musiciens là azo reconnaître quand ce sera na été. Ça que donc était tout ce que maboko tokosunga les sociétés au monde le concert olekela beaucoup zongela ngai parce que télévision radio télévision ngonga tokoloba mingi te lelo meto vendela ki mingi côté à pouvoir et mai tokozoma koki ya ko faire comprendre bato été concernant pourquoi go simbate boyela nga dès que concert obetama benga ngai zongela na ko faire expliquer bino ni ne sale pour que simbate c'est ça. Merci beaucoup maître Ferregola t'a contacté nakati ya Stade des Martyrs. Ça c'est du buzz. Ou c'est la réalité? Mais bah, vrai Zali na YouTube. Télévision à radio T. Télévision à radio T. J'ai pris le temps. Il y a comme ça la mission, il y a plusieurs musiciens. Il y a pays nabiso, puis il y a monde entier. Merci. Puis on continue toujours à sunga ba musiciens. Na ko lembate ko sunga parce que eza musala na ngai. Mais na ko senga ka non, totika qui parti pris musicalement. Pour musique à Congo etambola très bien. Bawario bazalate, bagolo bazalate, bazalate, nous tous, c'est tout comme soutenir les musiciens. Vous allez voir que Makambo est kozalate musicalement. Mais spirituellement, tous les musiciens, il faut besoin de l'ancestralité nabino. Oui, ba pouvoir ba ancêtre, ba kokoni ba go sunga pona yo. Soko monique na maramona loba musicien ba tosi yango. Okomona lo lenge Makambo s'est passé. Je donne sur la chance de la concert de Koffi Olomide na hippodrome de Vincennes. Je pense bien bandeko Bazala et Longona Koffi Olomide
bapesa grâce batonda vraiment parce que bakofi fil nyonso bazala elongo na kofi lomde il déjà mamunyo c'est déjà OK. Il peut me travailler. Non, on a vu notre travail mamunyo c'est OK. Merci beaucoup maître. Quel genre d'esprit Oyobo utilisera comme on a stade des martyrs qui égorge plus de 80 000 places ou ça là qui débordement à faire rigola à comment qui jusqu'à na target il y a 120 000 places personnes au bakota qui na katkati il y a stade des martyrs et ça rabajar il y a esprit ni Obo utiliser ba esprit de la popularité ba ça la plein ba esprit de popularité bolela ngo batu non batute moni na rituel moko to sala il a rituel moko sala vena ba ancêtre ya kosomba 5 ngombe to kunda 5 ngombe bangombe o to kunda le 5 là bangusu nyonso oyo babota na bangombe ya mona plein stade de salama bato musu bazana ezala bato mo physique te bazala ki bato moko ya milima ebele bayaka ba esprit bele o bayana kati ya stade de martyr wana mona concert mo taille plein concert d'ajou plein concert ya kobanga no ba plein wana te oza musicien na poso saka ba plein wana je suis là sur place bozo banga to ko embrasser un homme spirituel de makasi boy yaka na ko sunga yo musicien yaka na ko sunga yo ba jeune talent on a besoin qu'il y a succès je suis là vraiment pour na ko sunga pe pour na ko salisa matondo kwangeye. Merci beaucoup maître Delard. Nous chitons déjà na kati ya Esther Nabiso ya kati émission. Un maître spirituel que vous êtes actuellement mikolo oyo na mboka na biso spirituellement na ba musicien to banino na ba musicien nana za na pouvoir likolo ya makasi mais batu ba ebi batu ba tina ba commentaire moko c'est fali pour pas la pouvoir ya makasi spirituellement. Oui, spirituellement c'est fali pour pas. Tu es dans le pasteur? Ouais, pasteur vraiment, pour l'instant, pasteur baza vraiment te. Moutana pouvoir te konika baninga. Pouvoir ezate côté pasteur. Pouvoir vraiment bonzambe ezate même pouvoir spirituel pasteur bele baza na ngote. Mais zana pasteur onga na simbi pe na salisi. OK. La spiritualité c'est un mystère caché, un mystère dévoilé. Mais total est le kanami na est spirituel. Côté musique c'est fali pour mais pour l'instant pasteur faut qu'on soit temps, il y a un côté dans le monde invisible. On peut sentir et on peut souffler, on est tel, il y a un pouvoir pour l'instant. OK. C'est ça. Tu es côté journaliste actuellement. Actuellement, moi David Mombele, n'a pas moi biloko moi Mikem Kia Osaila. Yom to pesa David Mombele. Mon te que ma émission ça la ça Nzambala makolongo c'est moi. Mais moi mais tant ça la bongo na salisa ete. Na sungaye na salisaye vraiment bande ko BDP audience na salissé comme télévision radio te na pekisi te que yo oya ko salisa musala mais éclaircir tellement bien que symptôme naye azo exaucer ba ancêtre ya France a ça toujours émission makolongolo si ni symbole moko ba ancêtre je le préfère aussi ndenge ba ancêtre non parce que a 5 autorisation na mabele ya mboka na eto sa melaye pour ça émission makolongolo c'est bon. C'est que je dis que très bien appelle ça parce que quand on a 4 contacts à monde invisible, tant qu'on sait le pouvoir il y a ma belle en boka wana, ba en cette en boka na ba ex ba accepter que paye ça y moi puissance ça non mais ça ba pouvoir moi ça réserve à courte joie. Calamine ta aussi là naïe. C'est ça. Très chers fidèles abonnés, nous sommes avec Maître Adelard, c'est parce que nous sommes à la chute de notre émission, il nous a énuméré, il nous a expliqué. Vous qui aimeriez vraiment avoir des solutions, vous en avez besoin, il y a des problèmes où ils allaient déranger, après si vous allez rituel, il y a ma casse pour la bateau, moi si tout mon bel, vous en avez besoin de récupérer. Même séparation 10 ans, Boukabana pendant 10 ans, on a besoin que vous en avez nayo au bengi les grands maîtres de là. Même monsieur, vous avez un problème que vous avez concevoir deux botate. Pouvoir oya maye ko salisa o nanda ku bozana mwana bela ka épilepsie. O nezabu ba mari de nuit, o masturbation. On en a besoin, il y a solution. Oui, ça spirituellement. Au masturbation. Des avantages dans le des avantages dans parce que aux peut perdre plusieurs temps. On peut perdre grâce à la masturbation et en plus dans des cognos ce qui a monaka ba mari de nuit ou ba femme de nuit na kati na ye na puissance à mai parce que ba mari de nuit ils a ba bisimbi ba utaka na kati ya mai. Bangonde bakoma ko c'est vrai na kati ya corps physique ya batu ba na kati ya nzoto na yo bakomi ko sala on a moi si muso bota kate bakanga mabota on a besoin de biko pe solution aux numéro mettre de là plus 243 89 880 23 39 soko yé vraiment et pas nangai na ngolu ya bakoko pe na pouvoir na bango
si ya kulusadi ça si la kuvana nke malongo mudina vo bakamba vo lombelu ka bankulu se bakuvana ma monstre no ma ontata ngo senga na bansetra na yo to bakoko na yo et sikanyo so bakanga maboto no plutôt sikanyo so babloka yango soko bengi maître de là na ko sa zo pe na ko songa matondo. Merci beaucoup très cher fidèle, merci à toi Gertin l'imbattable pour cette belle qualité d'image, merci à toutes les personnes, à toi le pétrolier Cornélie Mounongo en direct de USA, n'a pas su vraiment Bambo Tebele. Pourquoi ne pas saluer celui qu'on appelle les Rombox, les millionnaires Moutassali, achat à $5 000 dans Louis Vuitton, à payer blouson le plus cher. En tout cas, Paris, grand sapeur, Nyon, surtout, Bandimi, pour Naninité, to PC vraiment aux Ali, encouragement. Les millionnaires, Yannick Inia, Bambo Teno ici Kozali. Merci à toute mon équipe. Migueniema, merci à toi, le roi des Zamunda, n'a pas su vraiment Bambo Tebele. Sous les camarades, Bambo Teno vraiment ici Kozali, Koumassé, Photo Shalom, n'a pas su vraiment Bambo Tebele. Quant à moi, je vous dis au revoir, nous nous retrouvons au prochain numéro. Bye bye.